Bonjour Bandeko Balandi, émission Maman Moïsanza, Tozo Kendewapi. Émission Tozo Kendewapi, eza pour un changement de mentalité. Vraiment, eza pour permettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Alors, lelo vraiment, ba révélation eza makasi. Na sir toza na communauté moko nga na lobaka toujours ba émission na ngai eza pour na changement de mentalité. Na kati ya changement de mentalité, Moïsanza na bato bayebi nga po nazolinga na répéter po na bato oyo tangu boyaka kotia ba commentaire, il faut koyebaka nano chaîne ya mutu wana makambo nini asalaka. Ezala bandeko na biso botiaka kaka ba commentaire bongo misusu boye bomonanga na makambo ya poso, misusu boye bomonanga na makambo kote ya makambo komela maki, misusu boya bomonanga na makambo ba émission. Mais ngata na bandaka toujours ko sala ba vidéo na ngai ezalaka pona ba analyse. Omondi pona ba analyse. Donc analyse ko essayer un peu ko aider communauté na un plus na makambo oyo elekaka na kati ya communauté na biso. Alors, vraiment, il y a un moment où ceux qui n'ont que la communauté n'a pas besoin, il y a un plus pour un changement de mentalité. Donc, il y a un pour un plus d'anga. Basi obozo comme maman Nicole, tu es bien dans ma camba poso, n'engeza wana yo beta kisola kala kisapso makamba poso. Comment yo lingo bongisa poso na yo na nzoto, ba mona yo poso bien mais na mutu eloko ezate. Comment lingo tambola na mutu ezala vide ozala na ba connaissance te mais ba bongiso kaka poso wana ezaka africain mutu akozala kaka na ba raisonnement wana mais na mutu oyo ayebi Moïsanza ndenge ya banda Moïsanza uta wapi eloko nini oyo kotisaki Moïsanza na kati ya makambo ya ba réseaux sociaux oyo et puis na kati ya makambo ba ya ko ndenge ba misubo yebinga soko yebi mutu te lingo yeba ye très bien. Avant quand même bon bando kokoma misusu te biso to yo continuer kaka comment go yo kotangela ngai na continuer musala alors que ngana ya na makamba ba analyse bible bita nzamba pesa ka moto vision apesa ka pe provision alors so ba makambo ya ba poso ye ko ya ko melamaki ye ko ya après wana eza un peu moi petite révision pona batu mususu boya ko tiaka ba commentaire moko eza na sens te ya biso to yebela ko soko lo comique biso to yebelo ka makambo poso se ko yebinga te. Soko oyebi pe omoninga ka mbala moko na makambo nazoloba mais oyebi te musani na sala na internet alors kende ko tala ba vidéo ya kala ndoko yeba ke maman oyo abandana na makambo ba analyse. Alors na kozala vraiment rapide et puis vraiment pour na ba révélation en tout cas ndako oyo tozo ko ya ko lakisa tozo ya ko essayer un peu ko loba donc tozo ya un peu ko tirer ba leçon parce que makambo vraiment il faut ba misu botiaka ka ba commentaire mais il faut quand même erreur ya moninga mususu eti donc epesa yo leçon penda ya vie makambo oyo ezo sila te et puis ba révélation minene makambo minene za kobima makambo ya ba artiste comédien na biso meto oyo ya de Londres na kati ya Suisse na ex na ye mama Charlie Malula mais na yebi ke de Londres na batu na ye Maman Charlie pas dans la batunaye. Mais nga siko na ye kokota na katikati pona ko sala analyse puis ko baxela bango un plus et puis été ya batunyo surtout oyo to landaka ba vidéo na ba YouTube. Réseaux sociaux ko permettre bisope malgré batu mususu balobaka ate makama ba vie privée batu non. Et dans la façon ya ko pesa mutu conseil est sur la raté et dans la agité conseil na mukolo na mona muke bazwaka. Alors, ils ont la manière mususu, ils ont une façon mususu ya côté ya, ils ont la réseau oyo, les réseaux sociaux oh ba te belé, bozwa ba vie, ba te belé, bozwa ba connaissance, ba te belé, bozwa vraiment ba nino yo. Ba un plus ils ont grâce à réseaux sociaux. Alors makambo yo ils ont bima et makasi ya minene, makambo oyo ndenge zawana ya de Londres, il faut été ya basi été ya pe mibali. Surtout ba mibali ba comédien oyo bazo linga po bango pe bandeko na biso mibali wana ba comédien ba linga ka basi ya poto ba misu ba kota même ba bonganga po ka ba séduire bana basi ya bato
ezate que o bana basi ya batu nde mutu bazolanda bango kaka bongo non eza na babiloko mosusu ndeko soki batio na kisi oyeba te loko ngamu na sali yango c'est ça parce que esprit na yo eza manipulé. Alors vraiment nga na batu bango mibale bazali na faute. Faute d'abord ya mama Charlie ezali parce que kolingana ye eza mabe, c'est-à-dire aza mwasi moko soki alingi azo aider na mobali ndenge nyonso tu donc ko atie onde balba otie mai na verre eza ko déborder. Kolinga ya mama Charlie eza ya mabe na sens que kolinga moko ezali vraiment na réserve te, kolinga moko ndenge eza wana ezali vraiment ermo na ba doute te. Kolinga ya mama Charlie malula eza kolinga moko déborder, eza kolinga moko ndenge eza wana ya nini oyo na koloba ni kolinga moko donc dit jamais vie, c'est-à-dire donc soki akei azomipesa epuis ndenge eza wana mosusu mpe ata mwa flash balobaka bandeko eza baplace eza eloko mosusu nzambe soki place wana eza yo to akopermettre eloko moko boye mpo olamuka, mais soki eloko wana eza ya yo okomona yango na bamanière moko mpe ya bien lipambolo ya nzambe elandisamaka na aucun chagrin. Eza na barelation mosusu dès le début boye okomona yango ke moi mbalo to mona mwasi avenir ezozala te mais oza ko forcer wana eza bolingo mama Charlie parce que faute na ye ezali soki akoti place wana même na famille ya mobali même na mobali ye moko ozomona penza ke non donc o balobaka penza ko équiper ne ba kipara ndako yesu ko azoko équiper penza bango tout pena ndenge comme il faut eza rôle ya mobali na ndenge ya logique mais eza kota mindele pe misu baza bakipaka ba famille mibali na bango bakipaka pe mwasi mais ya mama Charlie siko bolingo moko débordé donc bolingo moko ezaka na sens ezaka vraiment na limite te mabe na ye yango wana parce que dès le commencement amonaki déjà ba flash na vie de Londres banda avant de Londres uta Kinshasa aya Suisse akokaki ko se décider mais au moins babiloko mosusu eza ebele bazo komana ba commentaire oui moi ça balaka mobali te moi si ndenge eza wana ndenge eza ko sala boyete mais il faut pe boke ba pe na ba piège il faut pas que ma personne osa manipuler parce que toyebi te lelo tozo sala ba analyse ya relation na bango mais eloko nini o delon dans ko convaincre cette femme, c'est ça le problème ozomona pas malgré na yoki na taliba vidéo na yoki aussi bande komisusu bande ko loba de Londres ko lingane Charlie muto a forcé pour na de Londres ndenge za wana balingana bon omoni yango na lobi ke na Charlie na de Londres baza na faute ebele. Alors nazo ke na ba faute ya mama Charlie faute na ezali azali komona déjà façon ya comportement de Londres même ici azaki ko l'accès misusu double ni ba gentillesse misusu ke no poye ba ke bango biso bana poto to linga tendresse tout mais nandibite ke no mama Charlie amona ki kaka ba flash ba tendresse te mais abata peut-être comprendre ba bilo misusu mais bol kolingane kana na lobi ne bandeli ke no mabe yango wana asala ki lisusu attention te akeimba la moko et puis ko kende wana komema pe ndeko na niveau ya mboka oyo malgré ndenge batu misu bolobi azaki de Londres azaki kolinga ete ayemo muta forçaki mais sikoyo a forcé ti aye na mboka oyo poto mboka oyo ebele ya bino ba congolais certaines personnes moi je mélange pas. Comment Congolais koloba kaka toujours que non mukande ezali lola te aussi longtemps batu bazo kufa na Italie tozo mona ngona ba France 24 na ba TSR na ba France de bazo lakisa comment ba africain bazo ya na nzela ya mai voire même to uta iko kufisa ba ndeko na biso ba Congolais bazo kima pasi pona koluka poto il suffit bino batu boza na poto na batu miso boteka ya commentaire obite via poto mukanda ngo eza nini menga na lobaki banda lobi ezali deuxième lola mukanda wana parce que ozala na mbongo te mais yango ko permettre yo na ba façon nyonso. Alors mabe ya mama Charlie asali ke amemi nani ndeko la biso de Londres na Suisse omoni ki mabe na ye penza asali yango wana donc mabe na ye bolingo na ye zaki mabe mais biso batu tozo loba awawa eloko nini de Londres asala ki pa convaincre cette femme a convaincre ye na nini po na ndenge za wana alongola ye na niveau ya kinti aya Suisse. Là peut-être bato bozo défendre de Londres, bato bozo défendre maman Charlie, mais boyebi réalité wana ya deux personnes té. En plus, tolongwe wana
Tant de Londres ye poto, tant nous avons toujours et là on a le qui le vidéo on a pour nous fungola de Londres côté intégration. Mais toye les sous et belé bande qu'on a biso oyo ya basi. Ngai na yebi bien nazana kati ya media na yebi bien de Londres à lingaka. Parce que na zoa déjà ba film sous mi balé mon bazo déranger bango. Tant moi na moi si wana memaki de Londres na poto et belé botika ki moi na moi si wana les te batantine misusu. Bat ezala ba film misusu ya poto. Bozaya ki atakutu mobali oui bien sûr akoko ya ko draguer mais ce kaza mobali ya bato aza occupé malgré bolobi que te ye muta forçaki mais de Londres on dimaki mabe ya de Londres za place wana comment koko ndima oyebi ko zala bolingwa mutu te mais o accepter pour na intérêt ya poto mais il fallait de Londres o assumer ba crise à jalousie ya maman Charlie parce que au moni lelo eloko nzamba lingaka te amour et intérêt, l'ingratitude, c'est pas bien, c'est pas bien. Parce que même de Londres na moté manaye, aye ba ki non, Charlie ndenga zawana, ngai na olinga na ngai te. Mais papa, au moins ozaki pe na possibilité monsieur ko ya poto. Ozoma o se limita ki yango na vie to se limita kate, il faut être honnête dans la vie. Vivre pendant que non ezala batu mususu aboyi na ye mususu ndenge ezawana ko sala mutu mabe to mona ngo exemple ezebe mwa mobali to mwasi mususu aza na sida mais mobali moko azolinga ye ayebisi véritabilité na koko bimano te tala na bela kaboye baza muke o baza très honnête que non en tout cas na koko sala yo mabe te parce que ndenge na za vraiment na bolingo no te eza poto kaka te parce que ndenge za awa tana matembele na ngana ko vivre mais na moni koza film koza bien oza gentil tala balobaka bien le karma existe parce que ozomona de Londres na conscience na ye bato obomande ko biso bozoloba oui de Londres lingaki Charlie te mais de Londres ko sani na Suisse c'est ça aussi à poser question moi je peux pas encourager que moninga mobali parce que là bande ko basi mususu balobi eloko ningi basalo te ko sa mobali ko sa moninga te okoko accepter que non olinga mobali oyo alinga kayote mais ndenge za wana abuser na yo là eza ko profiter na faiblesse ya moninga mwasi parce que tant moni que ye aza amoureuse na yo eza la kanango même pas ba mindela wa combien de ba papa na biso ba africain na ba maman na biso ba africaine et belé balinga mindele par mukanda et belé vraiment baba ma mariage ezali misusu eza sincère nazo mélanger te mais certaines personnes lelo ba maman mingi ba ya poto eza grâce à ba mibali na bango soko landi parcourir ya mibali wana ba banda d'abord ba parcours na bango ba banda d'abord na ba mindele emso azokende ko bimisa mbwa na libanda zo mopepe atika famille na Kinshasa mais comme mentali eloko wana o de Londres sali fallait que osa elatas mayelo ba papa na biso ba baser na biso misusu afanya mundele ka misusu po ba bimisiye po na mukanda mais ayebi que un jour na ko senga divorce na ko bengisa bana na nga o natika to mwasi na nga natika mais botala de Londres tant nga na zoloba ki lobi que de Londres un peu irresponsable il faut accepter yango au moins ba bi mafuta taba baliaka ngo tanguna eza na moto de Londres azwa ki visa ya Suisse tala pays eza compliqué loko la Suisse mais ba PC visa et puis akokai ko sala regroupement familial parce que a déclaré ka bana na ye au moins bandeko il faut au moins problème eza Baptiste comédien na biso chance bazui na ba misusu boyi ba ye poto facilité mais bino ba tu bobengisa bango bo souffrir na poto wana même fois même pour na mikanda mais bango ba souffrir te mais ils na ba tu musu bazo kufa na ndela Italie kaka po ba kota poto alors tala de Londres pourquoi irresponsabilité na ye de Londres za mutu yako benda ye matoi vi o ya mabe asali na Charlie Malula asala ngo lisusu te na tantine mususu parce que langa na ko loba ke bande ko na biso o pe bo déranger couple moi na mwasi wana malgré o força mobali malgré on est les mobali alinga ke tafinga ke ba minu mais ye moko mobali ngo azalaki wana Lausanne na mwana mwasi wana mais ebele pe ndenge za wana même ba jeune fille mususu même ba tantine mususu pe bobane ko tia de Londres misu il est temps ce de Londres atikali il faut récupérer de Londres parce que nalanda ki pe moi muke vidéo ya kana nanga mabel et c'est des Panama et c'est pas le bikuna que non mimina de Londres bakabo na déjà alors de Londres loko azape na ye na relation à mimité ba o peut déranger ki libala ya moi wana Charlie pour récupérer de Londres est-ce que ba misusu boko koka aussi
eza facile ya critiquer eloko na musika mais na pembeni te okoya kopesa misusu Charlie un jour réseau lobi ah ba mibali opema okoko supporter te que non misusu omona ya ba message parce que façon mususu ezali nini akozala na ye mobulu makasi te mais tellement basi mususu pe ba ya komiti kaka bango moko et pas mibali lokola bango baza ba comédien mutu muso kozala mona ke na musika mais azomona ye en live boy atokanga ba photo mso asepeli na ye pe na ba charme de Londres akoko ya komitika mais siko Charlie nda supportaki te na makambo wana nyonso tu Charlie supportaki yango te omoni parce que Charlie azalaki na bolingo débordé de Londres siko azalaki na ye pena azalaki na ye na penza te mais de Londres azalaki na bolingo te de Londres ye ko profiter na Charlie na faiblesse à Charlie bolingo Charlie ezaka débordé donc bolingo moko elongo écoute aveugle bolingo moko ndenge eza wana e komi bolingo po Bartimée muto banda mama ba aveugle wana na Bible bolingo Charlie ozomona alors ba sœur na biso pe mususu oyo botibo bandaki ko tia de Londres msu miso ezala même na ba jeune fille mususu ba jeune fille na miti oyo okolinga de Londres te kibobo yesiko de Londres zongela bango bitenga siko neza toza sina Charlie to okomona ngana te yalika mona loba eza na basi musu bande ko mso mibali fo bozaka mayele mwasi mususu ya libanda yo na mwasi no na ndako mwasi wana libanda ozo draguer andimi moko lelo oke la le pa na ye lobi okosi mwasi na yo mais mwasi na jour kaka koloba na yeke na lingi na bala yo menana kabwana mwasi nanga omona watenga na tinjo kabwana mwasi na ote donc basi wana bazana milimo moko ya destruction c'est un esprit diabolique donc yaza wana akolinga te que non yo mobali o contrôler parce que ba mibali na biso misu de bazaka ba bisu vraiment na raisonnement moko na yebité mibali faut ça très attention à certaines basi oyo ko so disait aux la deuxième femme aux mona mwasi wana makango mwasi wana zo yoka yo elengi parce que amoni ozali nanu na mwasi na ndako mais tant mwasi na ndako ako décider à boaki yo basi wana ko bona peke bakimi obi oh mais ngato na zaki na mwasi na ndako basi ba ndako landanga ebele mais siko basi ngo ndeli ba oyo kanate c'est comme ça basi wana bazalo kwa ba démon yango mo bande ko so mibali pe il faut bossa la rapé sagesse il faut ko tika molimo ya kindumba ya basi ebele omoni chance ya ka bale belé te omoni tozika ya de Londres vie ya de Londres Charlie Malula wana asali trop na famille de Londres même famille de Londres ba yebi omoni grâce au bango bazwa ke pa Charlie ba ko zo ngo ni se pas moi si mususu te même ya poto moi si nyoso tout ya poto akabaka moi si nyoso tout ata na bolingo mobala ko lekisa te ke non ndenge parce que bolingo mama Charlie elzaka elekaka dose ozomona akolekisa te ke non akipe na bande ko na ye tinde na yoki mama kambo ebele bele oyo mwana mwasi wana sala tala même de Londres aza wana ayebi ke occasion o azwa ko zongo sous 3 fois te 2 fois te ezala bongo parce que même ba semaine qui nde baza wana même ba famille de Londres de baza ba ko zwa mwana mwasi mon côté o ndeko na bango de Londres Bali et puis ndenge za mwana mwasi wana a comme a remplacer Charlie na mokili yoko loba ke non to nde to zara ba irremplaçable to ba irremplaçable ozomona parce que mutu aza na façon na ye ya motema na epoko kaba babota makanango c'est pas donné à n'importe qui ozomona yango moni ke de Londres pe ndenge azawana ayebi ke malgré alingaki Charlie Malula te malgré bolingo ezalaki te aye ko utiliser yango moni nga nazoloba moi nga nazoba vérité que non na de Londres na koki vraiment papa na koki ko betelo maboko te pourquoi parce que vie oyo yo ko kota na kati tala Dieu existe et puis le karma existe aussi parce que il fallait pas oser mona mobile il fallait que luka vie na yo autrement mais pas ko utiliser faiblesse à moninga pas ko sala bolingo intérêt bana baza jouer te parce que on s'attendait que non un jour bana na bakobota parce que tant que otala bana na en face na yo na mwasi na ex na mama bana na yo Charlie tant que otala bana na bino wana donc bana na bino baza ba jouer baza bana moko ndenge za yango boni bato pe bozo sala ba analyse baso bozo koma de Londres alingaki Charlie te un moment il faut bolongola pe phrase wana parce que eza ko manquer bana wana respect bana wana o baboti na de Londres bana wana bakoko yoka un jour que non papa na biso alingaki mama na biso te mais bozo ko ya ko tia que non conflit ya bana wana na papa na bango donc bana bakolo baki papa ayaki ko utiliser mama na biso papa ayaki ko profiter na mama na biso donc c'est pas bien la famille
c'est pas bien parce que eza na babiloko mosusu eza bandeko na ngai il faut koyebaka vie eza na réalité nango bandeko na biso baartiste comédien eza ka de Londres te baza mingi bocalcule me baoyo baya ya basi na poto mibalo babengisa bango bazala mibali wana te c'est pas bien kolinga baninga na baintérêt il faut pas encourager le mal ozomona nga naza wana nazo condamner même maman Charlie nazo biso que non changer aussi façon na yo ya koaimer yaya façon na ya koaimer eza malamu te ozomona to boite soko za mutu olingi olingaka penza que non balobelaka yo comme no yo eyebanaka ya salango autrement et puis nalandaki quand même après vidéo nanga po nga na salaki vidéo plus pour na batu na biso oyo bazosa ba analyse mais bafandaka na suicide bayebi vraiment makambo ya suicide na salaki vidéo na plus aussi pour na ko essayer un peu ko bakisa un plus na ba analyse na bango comment la Suisse aussi ça marche côté intégration mais kokota vraiment na ba vie privée ya bango ya de Londres na mwasi na ye il faut vraiment tozala vraiment aussi bato ba sentimentaliste parce que de Londres au départ et il a utilisé notre sœur. C'est pas bien. Bolingo ba forcer rangote. Voilà de Londres à sali toi forcer pour na intérêt à poto. Alors de Londres aux ala qui na facilité mais nani oh monsieur we rason azaki comme ma déjà bino. Donc on nga ko ya na banzela wana ndenge baninga mususu baya. Bolingo intérêt c'est pas bien. Ya ko utiliser l'autre c'est pas bien. Tala pe lelo mimi kabeya. Bo sala ki ba je wana. Omoni nzamba beta ka tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Tala ne na yoka ki pa kana nga ma belle et c'est de Panama. Que nani mimi kabeya pe ngeza wana bendani na ye pourquoi omoni bolamu tangu tasali yo bolamu tangu osali mabe cria bolamu wana ezoganga bandeko bino bandeko na biso même ya Suisse même ya libanda okobengisa de Londres na France okosala boye mais boye ba bien po mona ye na poto awa c'est grâce à yandeko wana mwasi tala eloko eza première nini volonté ba négliger ngote ba négliger le faible commencement te omoni donc volonté ya mwana mwasi wana sacrifice na ye bandeko mingi bozana ba famille na bino bato bobengisa bango na ba poto bobebana na ba famille na bino bo regrettera pe o mona ozoloba ndenge eza wana vraiment en tout cas na bongo na nga na bengisa leki o cousine oyo asalanga mabe e bongo siko mutu oyo baza famille te mais mwana mwasi wana a se sacrifier a mbongo bana surtout mingi bozoloba awa boza ba mama ya bana mwana mwasi wana zimbongo ya bana atiango na risque pona kaka nani bolingo ya ko forcer bolingo déborder donc eya na Suisse malgré ça moi ndeko de Londres ngana ko peso conseil eza sage oyo ko fungolo ba porte muta ko sauter muta taliso Charlie za mabete. Comme même on a colon, monsieur Bazo comme appelle comme bien ça mouteza qui esclavagisme était non. Là ils ont pas parole là-bas orgueil. Via poto ils a passe. Ba te belé le ba kota sa mabele likolo poto wana na nzela Italie. Mindele na ba africain. Ozomona ba ndeko na biso ba noir boza la reconnaissant. Na vie il faut être reconnaissant. Et puis muto alongolo d'abord na niveau faible commencement muto il faut beaucoup de respect. Aux hommes de Londres, papa soko fanjo tali vraiment, nazo biso vérité yaya. Ça la peine à mon amour la moisouana. Quelles que soient ses bêtises, quelle que soit famille na ye, kolinga kotia famille na ye na publicité. Omoni tala zongana no, omoni soko lingi quand même que non, osa la reconnaissant. Ko tala nanu sou ma bête, tala nanu on nzamba lo bakana biso premier amour. Ozomona au moment où ozalaki na Kinshasa au moment où ndenge zawana ozaki na poto bato ba internet on a bato ba commentaire na bato emso ko kutala na Lausanne bien sûr to boité oko créer des relations mais qui a soutenu ta famille et puis nani a se donner plus c'est toujours ndeko wana o lelo bozana guerre alors ndeko nanga na peso conseil oyo ke no yaya linga ofungola porte ya vie na yo ezala polele balobaka le karma existe et puis place au bolamu ezali soko sali muto asalo bolamu osali mabe en tout cas vie ozala bloqué muto ko soyote linga penya non en tout cas mubana bazana kati otalisi mona mwasi wana bité malgré ozomona ke ndeko na biso Charlie azana donc ko bolingo déborder. Oui, peut-être on commenter bolingo de Londres s'il y était ezali mais c'est tout à fait normal la famille. Vous savez pourquoi? Parce que déjà na début même Charlie et mon copain peut-être na niveau Kinshasa azali comme on appelle que non
moi mbalo na omona penza ke noni mais azako yemo pa azako forcer ebele pendenge za wana balinga ba mindele ba forcer mindele ba bomba stratégie na bango ya deuxième position ba noir rebelle on dirait la mentalité certaine noir ba zabongo ya kolinga muninga na intérêt c'est pas bien alors to kena mentalité tu vois eza malamu te yango zo mona un jour ba tumusu bazo futa ngo d'une manière et d'une autre ozomona oya emisu place yango na poto libala ngo boye oyo olingaki mutu na intérêt mutu yango pe bandi suko nyokola yo parce que ton cœur eza malamu te eza na double face ozomona bolingo eza likambo complication te eza likambo simple au moment où emisusu yo ozolinga mutu te mais ozo forcer yo pour souffrir souffrir aussi na ba maltraitation commenter ba neti bandeko na biso sokolo ba oui de Londres moi si wana za mabe anyokoli ye na poto a monisie ba passe belé mais à qui la faute ngana koko zong sa question réponse wana na koko tuna de Londres à qui la faute. Comment qu'on accepter ba ondengo ozo zala humilier yo oyeba ki te que non que olinga ka Charlie te oyeba ki de Londres et puis Charlie oyeba ki ngo peut très bien na sensation na biso basi okoko yeba ke mwana mobali nga pe nazo ko forcer ye yango moni ma chérie nazo pe son conseil yaya c'est pas la peine de répondre le sous de Londres na ba internet ma maman ba tout mususu ba comprendre ba mususu ba comprendre yo te tourner page. C'est pas la peine aussi à koya misusu omoni babiloko musu eza na tribunal. Eza babiloko ya ko exposer en internet te. Omoni ba stratégie na yo. C'est dommage aussi que na landi aussi babiloko zo ba avant ya kutu to sali ba papier to sali bo ma sœur. Muto abatami aleki na mayele parce que eza babiloko musu pe ko tourner contre yo. Parce que aux un pays où eza vraiment très dur na makambo ba bikanda makambo ba dossier ba ningaka te muto a falsifier ngo donc il faut vraiment osala très attention là vraiment vidéo nanga oyo nazo pesa conseil na de Londres nazo pesa pe conseil na Charlie parce que histoire na bango il faut enseigner certaines personnes surtout bana basi surtout bino ba maman parce que moni bolingo na biso base kendaka mabe ozomona yango zo nazo biso pe maman Charlie atoka bana de Londres même mobile ozana yewana essayer un peu étudier nan yaya omoni vie na yo za vie na yo ti tan fou na batu mususu ozola kisa bango tozo prouver mutu te même ko kelinga pe mutu mususu pa yebana eza mabete batu pe ba yebana sérieux bazalaka même to ko mélanger batu ba théâtre nyonso tout que baza ba escroc il y a aussi certaines personnes baza pe ba vrai il y a pe ba bande comme mususu pe ya basi na mibali pe baza sérieux mususu pe baza ba sérieuxité mususu pe baza ba sérieuxté. Parce que la majorité mingo est à la bassi, est à mibal, o ba bengisa bango, ba théâtre botika ko tia munoko. Ndeko la biso botika ko côté la bande ko la biso mususu ba théâtre, malgré nazo mélanger bango te. Baza sérieuxité. Baza ba ingrat. Baza vraiment na baza na ba double face à bolingo. Alors il faut pas changer parce que même ba o ba boza na poto surtout bino basi, le karma existe. Okoya ko futa na mobile moko oyo monike okosa ke kapo ya poto mais oke kuta na moko oyo yosko ko biko linga na bolingo solo mais ya ko lingote a l'action bambanda. À qui la faute? La faute na yo moko. Tala to futa ka ba masumu na biso d'une manière et d'une autre. Alors, batu musubo tika koma ote de Londres zo souffrir. De Londres ce que zo souffrir na Suisse réellement. Ce qui vraiment ôté vie non est compliqué. Nanya luki vieux. C'est toi. Pourquoi? Parce que o utilisa ki mwana mwasi wana na faiblesse à bolingo. Olanda ki bolingo intérêt. Oye kolanda poto. Il fallait pas mon frère. Hein? Il fallait pas vie ezali compliqué. Alors, ce que yewa oyaki na bit nini. Déjà il faut ezali kambwa bit. Oyaki na Suisse na bit nini. Un déjà botala de Londres ndenge ya on azoba ke de Londres za irresponsable donc banda yaki na poto awa na Suisse awa de Londres kokaki ko profiter ndenge ozalaki na Charlie malgré olingaki na bolingo intérêt wana mais pour faire venir même jeune fille na yo oyo Charlie malula bande ko ba bengisa mwana na yo parce que ndenge yaki na visa wana mwana wana ya yo ngaki ko déclarer ki encore ko ya na facilité et puis il fallait profiter na moment oyo maman formidable ya bolingo ndenga azalaki ko lakisa yo parce que bakini nyosu de Londres ke wana de Londres ke kini esa sabanda ko sa na Suisse bandeko de Londres bande pe ko sala te mais azo futa ba billet azo ke kini wana azo me ba comédien na ye c'est grâce à la dame maman formidable ya bolingo
ozomona alors de Londres à ce moment yango balo mafuta taba baliaka ngo tango eza moto tala sikoyo ozo regretter parce que ozomona sikoyo ndenge eza wana obandaki kozoba mbongo azalaki kosimba bambongo même bazobenga bango na ba spectacle bazopesa ye bambongo babiye kutu ebandaki kozala mpe koko sauver bana na ye ozomona lero nazoba bandeko bozosala analyse il faut kozala trop il faut vraiment koessayer un peu kozala dur na de Londres parce que de Londres aza vraiment côté irresponsable na makambo ebele nalandi même kana nanga ECD Panama abi que de Londres ke donc boire en France non mais vu que azali kolandela dossier te et kosala ke non de Londres makambo ebebaki nango même ici en Suisse même maman ya bana na yepe azali ko pousser na ba rendez-vous abande ko bossa na ba rendez-vous yewo nazo ba taille S le rôle de Londres taille XL te mais taille S mais talandenge aza vraiment ko négliger makambo ozo fando dire mutu moko za munene ngo soki andenge nini tout c'est la faute ya maman ya nani ya Charlie maman formidable ya bolingo non ozomona alors de Londres nengo za wana o yango na bande ko loba o gâcher parce que et au timba kité parce que soko yaki na plan na yo alors ozaki mwana mobali moko il fallait tia responsabilité na vie na yo ozomona o longola ndano bolonga ndano onga te parce que o eza France té en plus ezaki Suisse ezaki mboka moko ndenge eza wana tango ba libéra que fallait vraiment au profiter parce que yo mona mutuno yebaki kena ko linga fio na intérêt na sala bolingo na été alors nga côté na obetelo mabobote c'est pas bien vie eza na brillanté au commis vie na yo na papier alors c'est pas bien déjà ozaki na bolingo intérêt tala ndenge sukeli yo na mimi et puis yeba yango basi wana to oyo nga nazoba même ya Suisse sao meka ko benga moko yebise nyalingi to fana na yo omona okima basi wana balingaka kaka basosa baninga alors c'est juste c'est un peu ça dans la communauté et ça situation moko eza mamaka moko bango mibale mutu aza na raison azate et puis mutu plus aza na tort c'est de Londres bino boza ba mama bambonga bana na bino waozo ngo kende ko pesa mobalo kende ko sala makamba ba démarche occupé tina ba famille na ye et puis na fin mobali wana ata de Londres soko zaki na bolingo nete le fait ka moninga zo sa geste wana même ya ko aider famille na yo pourquoi pas au sala ki kaka te ba la petite vient manger pourquoi pas la ki sa ka bolingo te alors bolingo pe ba forcer rater maman Charlie au forcer tout alors dès le commencement fallait annuler cette relation mais o anila ke mote yango ba na vie sentiment za mabe ngali ngaka sentiment te ngai na sela ka sentiment te même na ba émission na sela ka sentiment te na ko zala ya on a bi bata de Londres bazali bato Charlie bazali tous les deux na ko yo kabino mais jamais na sela sentiment parce que so rezali kambu ya ko aider bato ba s'en sortir comme il faut mais surtout na communauté na biso ba ki basse ses alliés ba noir ebele baza mitema mabe ba noir ebele baza ba profiter même si ba relation copine kana copine au moins wana zolanda muninga ka pa ça il a ke ba course pa tika ka na voiture il faut bato ebele ba changer mentalité oyo même na bolingo ba décoller biso ba noir et ya mibali na basi c'est compliqué maman Charlie ozana bana mibali na yebi to so ozaki na bana basi obotaki façon bolingo na yo eso yo lingo linga mwana na yo mwasi akopiango jamais olingo linga te parce que façon bolingo na yo eza mabe ma belle changez s'il vous plaît changez maman zope na ba leçon okoya ko sala emsu mobali muso sala o motema basakala na ngote o motema no un jour ko lâcher et le cosa plus important c'est ta vie et puis ya bana na yo donc ezala na mobali o aza responsable o azolinga yo amu ba force rater maman Zoa ba leçon aussi. Alors merci beaucoup et puis merci beaucoup na bande ko na biso o bolanda nga maman Moisanza merci na ba abonné nanga merci beaucoup na bande ko botia commentaire plus ses alliés to encourager ma bête mais to pesa ba leçon batanga ba commentaire wana et ko aider certaines personnes et puis na ba vie na biso moko ba kambo e komeli bato mibale ete ya biso. Vraiment, c'est très important dans la vie. Moi aussi, il faut toujours na place où bolingo ezali. Mobali pe, il faut que yeba kolinga moi aussi na bolingo solo, vie à batona mi balé, ba vivre longtemps, ba mona ba koko. C'est ça la vie. Merci beaucoup. La vie amoureuse, c'est comme ça. Bonne semaine.